Très respectueusement, tout ce qu'on a dans le programme Nabiso. Oh, les alliés manifestations, rencontre. Mayangani Nabiso. Exaucé. Amos, venez. Moutounio Sakoyo. Merci. Ok. Tokangami Sunabiso to Sambila. Tata Nzambe, Totondio, Tokumisio. Yo mokeli na nyonso. Merci pour na paix mon pesi. Moko na biso. Merci pour mon Dieu au permettre à ce que Dokuta na esika oyo. Bible lobi na ngai que mutwazali mokonzi a souffle de vie pour retenir yango. Nangolu na yo sali ete to so pe mo ya bomo epe Dokuta lisus nesika oyo. Totondio, merci pour le retour du président. Merci Seigneur Dieu parce que vous allez gopomba biso. Merci pour na olinga ki ete mayanga ni oyo le kanenge sengeli Seigneur Dieu. Que jeunesse éthique na kolamuka et le mwana distraction et le mwana makambunyo sur ma kombo ya tata na komisio Yesu Masia kembo lokumu ezonga epai na yo. Amen. Merci. Tokoyemba hymne du parti comme à l'accoutumée. Quel membre ardent, nous sommes très forts, nous avons déjà vaincu. Restons unis et luttons ensemble pour l'unité, la justice et le travail. Vaillants membres, nous nous engageons devant le Tout-Puissant pour établir l'unité. Tous ensemble, unissons-nous pour la nation. Grâce ouvrière, unité, justice, travail. Encore, Monsieur le Président, avec tout le respect, vous pouvez vous asseoir. Merci. Natondine Sengo, Lokola Namoni, jeunesse, et répondre à l'invitation Nabiso Peyabino. Parce que Bosenga qui était l'élo, président Norbert Louyeye, Asolola Nabino. Yambo Napesi Bino Mbote Mingi. Mbote lisusu. Bozali na esengo ya komona nga lelo. Esengo. Très bien. Toye awa pambate. Toye kusorola makambo etali mboka oya biso babengi Congo. Congo ezali malade. Ezabo ete? Congo ezali malade. Congo ezali na pasi koleka. Ezabo ete? Yango bino na ngai tosololaki tolobi ete lelo esengeli tosolola na bino makambo etali mboka. Mboka na biso ezali na pasi mais baye bakobimisa Congo na pasi bakouta epai mosusu te kaka biso moko bakongolais. Et soki tolobi bakongolais, la majorité c'est la jeunesse. Jeunesse oyo ekote na kati na pasi koleka. Ezabo ete? Jeunesse ezali na pasi yango. Lelo foto solola na bino. Mai na koloba lelo soki bino jeunesse bosimbi yango. Biso banso na bino nangai, cela veut dire tout libérer République démocratique du Congo. Jeunesse peut comme libérer. Mboka nyonso, baeta nyonso, ezalaka surtout na maboko ya jeunesse. Soki jeunesse ezali na pasi mboka ekotamola ata moke te. Yango balobi na lopoto était l'avenir d'un État, c'est la jeunesse. Yango,
bino na ngai tosangani awa lelo po tosolola tokosolola makambo mosusu te me makambo etali ko distraction ezala te. C'est avec vous la jeunesse oyo lobi okuna ngai na bino na Congo mobimba tokokota na paradis. Paradis ya Congo, cela veut dire la libération de la République démocratique du Congo. Congo ezali na pasi. Pasi ya Congo euti esika mosusu te. Pasi politique ya Congo ezali mabe. Ba eta nyonso du monde soki politique ezali mabe pasi ekoti mboka ekotambola lisusu te. Nde yango biso tozali komona lelo soki jeunesse na biso ekoti na kati na pasi lelo ebele kati na bino basi basilisi kelasi mosala ezali te tozali kaka na bandako ya baparent. Jeunesse na biso ezali bashomer ya liboso wuta kala atako moto asilisi classe mosala ezalaka te. Yango lelo nalingi nalakisa bino secret monene oyo ekosala ete lobi yo jeunesse ozala lisusu shomer te. Ebele ya bapoliticien baleki bamosusu balobi toleki na baélection avant les élections discours na bango ezalaki moko bo vote biso po tobimisa bino na chômage, bo vote biso po bolia malamu, bo vote biso kuluna ekosila, bo vote biso pasi ekosila, bo votaki bango. Bino bato bokendeki na élection nga nakendeki élection te baye baza na pouvoir basi balongoli pasi na bino chômage esili nzala esili pasi esili ezali kobakisama koleka ndenge tozalaki liboso. Yango lelo ngai naye koyebisa bino soki bolingi pasi oyo esila jeunesse surtout bino baye bozali awa tolanda politiki ya mboka lolenge kane ezali kotambola. Mais seulement eloko bokosimba lelo baye nyonso bakendeki élection uta 2006 kino mokolo ya lelo bango nde bato bazali à la base ya pasi na bino ya chômage na bino. Me ngai na ye lelo ndenge na uti koloba ete nalingi nalakisa bino lolenge kani chômage ekosala nini ekosila chômage il faut esila kosilisa chômage esengeli d'abord bino bosengage na politique boyeba lolenge kani politique esalamaka makambo nini ezali koleka na nzela ya politique. Politique ezali koloba te ete esengeli otanga mingi soki moto aye koyebisa yo ke politique eza kosenga otanga mingi azali muyibi azali lokuta. Politique ezali kosenga courage. Politique ezali kosenga na moto oyo aza na sagesse ndenge boyokaka pe bozali koyoka eta oyo bazali kobenga États-Unis d'Amérique. Moto oyo a libéré États-Unis d'Amérique kombo na ye George Washington asa akufa président ya yambo ya Amérique. Soki olingi omona George Washington ozwa billet ya dollar okomona tata moko aza na mandefu nde esika okoidentifie ye George Washington ye asalaka 4e année primaire
na 4e année primaire George Washington azalaka chege na Congo toza na ba chege te George Washington azalaka chege azalaki kolala na balabala mais un jour George Washington a lobi mais biso ba chege toza na balabala pourquoi toza na passion parce que Amérique ezalaki na pas politique ya Amérique ezalaki malamu te yango etindaki ete basheke bazala na balabala George Washington pe azalaki mais un matin na passion elekaki na Amérique George Washington asangisi baninga na ye balie ko comprendre te passion ezali parce que politique ya mboka eza malamu te nous sommes colonisés par les Britanniques mpoto bima na passion yo na ba Britannique oyo tosala nini jeunesse oyo ezalaki na nsima ya George Washington balobi esengeli tozwa mandu bakei na leta mais bino bobandi kobundisa ba Britannique depuis longtemps bozali kolonga bino te bango te tozali kaka na kati na pasi tozali coloniser biso tosali armée te est-ce que bokoki kopesa biso manduki te bakonzi ya Amérique na lero wana balobi te bino bosali formation militaire te tokopesa bino manduki te parce que bokosila balobi te tosali formation militaire te kasi bosunga biso bolakisa biso ndenge bamanipulaka monduki balakisaki bango premier jour deuxième jour troisième jour balobi bopesa biso manduki George Washington na baninga na ye bazwi manduki babandi kobundisa ba Britannique o basalaki formation militaire ya ndenge na ndenge babandi bitumba buto moi bazalaki kolala te suka na yango George Washington asala armée te mais balongaki etumba te parce que bazalaki mayele ya classe mais balongaki etumba parce que bazalaki bacourageux bazwi manduki balongi eto balibere Amérique ezwi indépendance lelo Amérique ekomi grande puissance monde mobimba soko oyebi Amérique te soko otangi bakonzi ya Amérique te ozali mokonzi te pe Amérique azali kotia bakonzi na baeta lokola Congo Amérique a décidé alobi na Congo foto tia mokonzi Amérique ayi kotia mokonzi na Congo bakongole bavandi pe bandimi Amérique akei lokola pays Angola Congo Brazzaville ba pays lokola ya Afrique Gabon Sénégal Amérique aza kotia bakonzi ya beta iwana okanisa aza kotia bango mpona nini parce que akomi grande puissance lokola akomi grande puissance histoire ya Amérique ezali na George Washington azalaki atangaki te asalaki 4e année primaire ndenge bakonzo bozwi awa na Congo lelo na koyebisa bino moto asali université aza te me bakambi kobanda Kondo Kasavubu oye Mobutu ozwi Laurent Désiré Kabila oye ozwi Joseph Kabila lelo président Nabino oyo boza kobenga te Félix Tshisekedi moko te kati na bango asali université mais bango banso bazali kokamba ko Bana Luyeye vi oye! Bana Papa Luyeye eye! Beta maboko pona président national Norbert Luyeye! Na bango mutasali université azali te mais parce que bakotoki na nzela ya politique balandi politique bakomi bakonzi yako na kati na bino diplôme te na lobia wa critère mibale ya makasi na nzela ya politique c'est le courage et la sagesse yango ekokomisa yo po na banza toyokani ha lelo soki mboka ezali malamu moto ya salaka politique
asa pona esika na ye. Par exemple, dans un parti politique, soki parti politique wana elongi etumba, balingi bapesa batu misala, batalaka nanu aza na parti na ngai. Eza boye te? Yo soko oza na parti wana te, mokonzi na bino akomi mokonzi. Bakopesa yo mosala? Yo bakotinda yo, ata koza na diplôme ya ndenge nini, kende koluka mosala? Mais bakozwa yo na mosala te. Directement, mokonzi na bino azwi pouvoir. Lokola Félix Tshisekedi azwaki pouvoir, akotala d'abord baoyo bazali nzinga na ye. Membre à parti politique na mais il a salé le contraire, Robio eleki akei kolokota ba diaspora ba eba bunda ke tumba na Congo ba eba kufi ba katani maboko ba kufi ebele au sein de l'UDPS moko te kati na bango azali na musa bango nyonso bazana ba bazali toujours na balabala ba na rang ya opposition. Cela veut dire que bandeko wana bazwi na no pouvoir te kaka mokonzi na bango na groupe na ye auti na bango na libanda ya mboka bato bazala kokonza Congo. Alors bango ye wana bakimaki bitumba ya UDPS awa, bakimaki kokangama, bakimaki ba manifestation, bakimaki nzala, bakei kovana na mpoto. Lelo bazongi na Congo na pouvoir ebongo bayoyo babundaki na kati ya bitumba oyo ya Congo ya pouvoir wana bazana ba soko ke na limete kokuta bango wana na sa banjete soko ke na zando kuna pene ya zando bazako sosola bazako koloba soko ye ona Sainte Thérèse na pokwa okomona bango bazana musala baye bazana musala bazali batomo lokola ignorance ezali kati na bango ekomi abazwa batia yo na esika to ebonga bazali kosenga ye diplôme. Oh mais baoyo babundeke tumbo bazali biso okosenga nga lisusu diplôme ezalaka bongo donc bitumbo bandeko wana babundaki mpona bato mosusu bake kotika bato mosusu na pouvoir bango bato babundi etumba baza na ba eza pasi na mawa yango naza kobenga na bandeko wana pusana pene ya luyeye yebi secret monene na nzela ya po yango na poni bino lelo nayebisa bino nini tokosala po Kongo ezala li moto oyo asali politique kirikilum vitai na ye to expérience na ye sur le plan politique ezali cour ezali ça sagesse. Matoyo asalaka politique mpote azwa musala basengaka ye diplôme te musala oyo asalaki nde yango ekofuta ye musala oyo asalaki soki oza président de la république oza na diplôme te parce que oza politicien bongo epai na ngai moto na bundi etumba na balabala okosenga nga diplôme ndenge yango nalobi ete bandeko wana basosola balongwa na balabala kolongwa na balabala kolakisa nini kangama lelo na luye po luye ya moto ayebi secret ya parti wana ozali chômeur pusa pene luye olingi ozwa mosala nayebisi bino ete na Congo moto oyo akopesa bakongole mosala kombo na ye luye na baoyo bino boza kotia motema te baoyo baye na lokuta baoyo baye na mbindu na nzoto na bango na nzela politique oza na ye te ndenge na wuti kolobawa lobi okuna yo oza na ye te balakisi bino ndenge balakisi bandeko ya UDPS bozela tozwa ba entreprise publique po bosala mosala eza boye te nga nabundaki mpona ba entreprise publique nga naza politicien poste ya politique ebisengeli ngai nazwa yango bandeko wana lelo baza na pasi koleka nalakisi ete kirikilum vitae to expérience ya un homme politique
ya moto azali kosala politique, c'est le courage. Bitumba oyo bandeko wana babundaki nde yango oyo ekopesa bango musala bakoki kozela ata mokolo moko. Ngai na ya kosala politique pona kozela te. Yo comme président de la République, ngai pe fona zala quelque part. Il faut na sala mo sikoyo bazeli si bandeko wana bozela bango baza kozela mokonzi na bango akoti na ba problème lelo soki lelo alongwe bandeko wana bakoza musala bongo paso bango bamonaki ekende wa batikali toujours na ba yango na kosenga na bino ba membre union des républicains boyebisa bandeko na biso ye wana bapusa pene na bino ya union de paska wa sika to koti na etumba tukolonga yango kolonga etumboyo bandeko wana pe il faut bazwa musala bakotikala na balabala te parce que si tu identifies bango kati na bango baza bayebele kati na bango pe bamosusu baza bacamarade mais soki bokutani aza na musala te olobi mendeko oza na musala te mais boza na pouvoir okozwa musala mokoloni ya tika kaka ndeko pasi oyo oza komona pasi oyo biso tozali komona bongo signe ya pouvoir ekeye nalingi nalakisa bino lelo ete tosangani awa po te tokoma ebele lobi naye kopesa bino message ya yambo tozali koprepare manifestation awa na terrain Sainte Thérèse soki toponi komini moko etinda bato na ye awa mpo ete bino bozwa message oyo bino bokozwa etikala na bino moko kaka te bomema na baoyo batikali koyebisa bango ete epai touti président alobi tosala mobilisation po ete mikolo ekoya tokosala meeting na Sainte Thérèse meeting ye wana peut-être je vous confirme ekoki kozala meeting ya liboso pe meeting ya après meeting et wana c'est la libération de la République démocratique du Thérèse ekangami na ba jeune chômeur tozali koyokana ngai naza na besoin ya ba jeune bazali ba basalaka te naza na besoin ya ba papa ya ba chômeur basalaka nde baye naza na posa na bango posa na bino nde bokoma ebele en politique bazali ko exiger bino est-ce que luye etango bazali koloba wana na nsima na ye aza na bato soki baye kokuta ete bino bozali ebele balobi o luye aza na bato maloba oyo nazali koloba ekozala cimenté na présence physique na bino la jeunesse yango ekosala ete message oyo na bombi na se ya motema na ngai nayebisa bino mokolo ya wana ya le 24 octobre ça sera un samedi awa na terre Sainte Terre nalobi bien message wana ezali message ya libération ya République démocratique du Congo libération de la jeunesse nalingi jeunesse ezala libérée jeunesse lobi aluka mosala terre nalingi nalobi te moto ya asalaka politique asa azwa déjà mosala uta kala mokolo boza kozwa pouvoir. Ce n'est que des formalités. Yango na tindaki tango naza kosenga na bino bosala mobilisation et wana ezala accompagné na kaye kombo na yo kobomba yango te ekota na kaye e wana po to identifier yo mokolo e wana to kokabula bokonzi par na yo pe ezali okosenga te ndenge bandeko mosusu bazwi pouvoir bazali kokende kosenga bokonzi na président na bango awa epa eloye te epa eloye yeyeba ete lokolo ozali pene na ye oza na union des républicains ozali jeune ya union des républicains mwasi to mobali chômeur nyonso asi azwi mo na bamboka nyonso du monde na bapays nyonso du monde nalokisi awa ete
bayo bazwaka mosala bato ya liboso ntango bozwi pouvoir bamembre ya ba baye wana nde bato bakoloba wi tozwi pouvoir ntango ozali kosepela na ndako tozwi pouvoir yeba ete ndako wana kosepela wana ekei kino na likolo lobi ntongo etani na famille il faut esepela pamba te etumba oyo obundi epesi litoma na yango kolela te soki ozali na luyeye oyo ezali koleka na Congo totali politique ngai nazali koko na bango baye nyonso bakoti na nzela ya politique ya Congo bazali bana na ngai baye lelo mayema elekaka na politique bayebi ata eloko moko yango ngai naponi bino nde bashomer ya liboso bokende botambola na cité epai bokokende mobilisation ekoba tozala ebele awa soki tokozala ebele mokolo wana tozala ebele na kosanza message naza na yango ntongo etani Congo ezwi libération nalingi nalakisa nalingi nalakisa bino eloko moko na banza boyokaka marche baye wana batrouble fete wana o bino bolandaki o bamemaki bino na maponami ya lokuta ntango babenga bino boya tokende marche ti lelo baza na nzela ya marche ya me bino mpe kati na bino ebele bakendeke na bamarshe wana eske bomitunaka tozokende marche mpo na nini bomitunaka te parce que moto oyo akendeki élection bofungola matoyi bolanda ngai moto oyo akendeki lobi na baélection bakei batie bakonzi na baélection wana batie président de la république batie parlement mpo ye aleki te mais akendeki élection ntongo eta na ye koyebisa yo yaka tokende marche sikoyo bokosala mpo na abosana ete ye moto amemaki bino na baélection ya lokuta ya moyibi oyo lelo Congo ekoti na kati na pasi koleka meme wana Sainte Thérèse nazali komona batrouble fete wana bazali koya meeting ya wana Sainte Thérèse mais est-ce que bino botunaka bango mais yo omemaki biso na baélection koloba na yo discours élection esalamaki mabe lobo ozali moyi ewenga na ye akende mosika na bino azali trouble fete azali moyi bosala makasi pote makambo enaza koloba na bino makambo na koloba na bino na Sainte Thérèse na meeting ekosalama pamba te basi wana esika bakotia bino eza lisusu te pasi wana peuple congolais te bakoya na lipa te bakoya na bino kelata triko oyo vote ngai soko vote ye ovote lisusu pa ovote lisusu pasi na ye te ke bobima na balabala bokende kotambola secret ya manifestation ngai ne moto nayebi yango bino boyebi secret ngasani babimi batelemi na boulevard bana masina batelemi babimi na boulevard bana kimansaka batelemi otelemi seulement otelemi pamba bana matete babimi bana limete babimi bana kasavumu babimi histoire ekosila te mais avant de koma na niveau wana il faut tozala ebe na banza boza kolanda nga malamu ha manifestation eza kosenga kaka te bolongo ati na palais des peuples te nzinga ya palais des peuples population pe bana lingwala baza wa na palais des peuples te bankolo palais des peuples eza bana lingwala te soki bana lingwala bino bose mobiliser ndenge naza kosenga na bino mobilisation bazwi message ya président ke lelo esengeli bato oyo bakende bino bobimi na nzinga ya palais des peuples bao baza na kingasani babimi na nzinga ya balabala ya boulevard limete babimi na boulevard matete babimi na boulevard histoire ekosila te ekosila mokolo moko mais avant tokoma na niveau e wana esengeli bino bocomprendre tozo manifester mpona
Ce qu'on comprendre te, ba trouble fait wana. O ba memi bino na situation obozana yango. Bana ko sisa ba classe, misala bazwaka te. Tozaka kana banda ko ya ba parents. Boko comprendre lo comment côté. Et on nazali koloba lelo, aucun politicien ba trouble fait wana ba kolobana bino jamais. Bango ba ko benga bino pona ko kabela bino lipa, pona ko pesa bino ba t-shirt supporter ngai, ozali ko supporter ye, ozali ko supporter ye, l'élection ye, ozali ko landa ye, ko betele maboko. Suko nango yo tikali chômeur, ya azana parler du père. Baza ko futa ye $15,000. Mais yo pose 1000 francs ya pamba, ozali ko kokate. Des politiques yango wana. Avant de yo comprendre politique, et c'est que l'Olanda, et c'est que politique ya malamu et salamaka. Ceux qui ont découvert le moteur, c'est la politique ya solo te. Au côté que la beka kabe chômeur. Ou te au botama kino mokolali wana yo, au côté que la pêche yango. Ngai na sangisi bino lelo na ebisi bino message oyo etikele pa na bino te bon mema na ba oyo ba ye awate parce que ba commune nyonso ezali représenter awa na jeunesse na pokwa ya lelo tango ezali kozonga mobilisation e banda lobe de président luyeye alobi le 24 octobre biso nyonso na sainteté na ko transmettre bino message ya libération ya mort soki boye epele mokolo wana histoire ya Congo chômage na yo ebuo wana ezali message ya mobilisation na yeko pesa bino okei kovanda na ndako ya papa po bao basilisa bazwa ba examen d'état uta kala baza ba chômeur yo mpe oye kobakisa chômage mo botikali bino banso ba chômeur soko okeye na baye basala kuna na fonction publique batata na biso soko oyoki bafutaka bango te soki bafutaka bango salaire wana ekoki kosunga libota na ye ata moke te baza na pasi papa asalaka aza na pasi yo osilisi classe ozali chômeur na yo na papa bino nyonso bokomi ba un matin bokomi ba client ya ba faux pasteur